mais charge o nga naza nango o nazo mema na mumbongo nga na osala e balana te mukomusa ego yebisanga bi mama c'est na eso melo mikate na tala mingi compliance non otala tai oyo oza nango na mumbongo oyo ozoteka e balana te nana molongoso abi na ngai na pire vient na nga moko pire vient na nga na asala masolo tokoti ayebisanga na meme pa pire vient na nga oyo pire vient na ngai alobaka na apesa biso bakwapi ke toyela ye basi mais soki toye na basi makambo eleka kuna bino mokande bato boyeba yango ngai makambo nini yango oyo ye na nga awawa okenga mokande mutu na okende koyeba likambo wana mbwa moko soki par exemple abi bolimbisanga na terme na olobana non vas-y maman soki par exemple mbwa moko alingi asisi o pendant 1 heure du temps eza na montagne nango 2 heures du temps mpe eza mpe na montagne nango yesu nandimaki kaka premier temps tokendaki ana le mokolo wana tokendaki nasedaki mbwana asala oyo akokwaki kosala apeti eye kokotela nga ti ntango mbwana azosala nga nazona makanisi na nga naomona kiki naza kaka na mutu nakoti mpe ya na ben nakoma okota na ben c'est-à-dire okomosepela na oui nzambe nakoma osepela na nga nde mbwa azosala nzambe mobali nanga komoyebisa nga nakoma oyoka yo solo ya bambwa ngabi okanga solo ya bambwa comment il faut natala 2-3 personnes ceux qui ont nyonso bazoka le même odeur cela veut dire vi na nga eza sous malonga te vi na nga yi ebebi nazoka pasi mingi des fois emo nazokanga misu nazolinga na sosola makambo oloba bien. Tout ça c'est à cause ya kolinga kozala physiquement amoni clairement que ezaka moi acte mobo ya moke ezosalema mais c'est tout un esprit bakotisikati. Voilà. Mbote bana nzambe nyonso ezangai wabino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kilo na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présence de cette émission Derrière le masque. Derrière le masque, c'est une émission qui nous permet, nous et vous, de comprendre beaucoup de choses dans ma famille. Chacun de nous, ici, Kazali, a une vie masquée, derrière lui. Une vie
Oui, ça derrière lui. So, ils ont parcouru la Bible, je crois, dans Genèse 19, tant que Zambaro qui t'a pris la routine. Angelou ba ke koboma Sodome et Gomorrhe a koyebisa Lot pour s'échapper mais bota la cima derrière, c'est-à-dire ne regarde pas derrière parce que derrière nous il y a des choses qui se cachent, derrière nous il y a des problèmes qui se cachent. Yangwana, cette émission nous permet à comprendre et puis il y a Robimana Kati, il y a Makambo Ezaki derrière nous. C'est-à-dire ceux qui moi ça l'autre attaque ici matin comme quoi mungwati attaque ni ezaki na sima lelo à travers cette émission tu vas comprendre ni ne faut la sima ni ne sengelo ta la sima to parcourir na Bible royoka nzamba zo ebisa prophète ana lobi nzelo okei kozonga ngoli susute. Faut avancer, vous savez la suite, lisez la Bible pour comprendre. Derrière le masque, une émission qui édifie. Il faut faire comprendre beaucoup de choses. La Pamboli, membre soutien bravo Jésus, Nzamba Pambola Bino, Nzambe a Pambola, partenaire ne surtout va soutenir partenaire ne sont plutôt va soutenir orphelinat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes là tout le temps à soutenir les orphelins. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Que Dieu bénisse encore, je l'appelle souvent les héros dans l'ombre. Bato wa Rosaï Labiso. Bilili ya kitoko ils ont permettre bon mon abisso na betando na bino aike bisike zwami bino les cordons en lit bon guérison à vous ainsi que le détémoin solo et pourquoi pas papa Zara Capita et merci à tout le monde baton soit à derrière la caméra et pourquoi pas équipe technique na bisso main dans la main pour faire un travail merveilleux. Nzamba Pambola Bino papa Thomas la personne mbote mama uchi. Comment vous allez? Kimia na ngolo nzambe mama uchi. Nyonso ezoleka bien. Nyonso ezoleka malamu. En forme. En forme. Bandeko babandi là ça la geste il y a soutien on a esika. Bon, jusque là nante. Jusque là nante et bele balobi kaka Toyoki. Et jusque là nante. D'accord, je pense que nous avons ça en ngolo. A tout amité manaba toyo basengeli na mama topesi mbote beauté bonne santé mke na ngolo nzambe. D'accord papa Thomas Maman oui. Avant to banda okambi biso na prière c'est de sanzambe merci avant to sola mama biso. OK to sambeli Yahweh na bikamo nyonso kolo Yesu topesi merci. Totondi yo Seigneur pour na moment oyo opesi biso na kati ya présence na yo Seigneur tosengi molimo mo santo na yo akamba biso apesa biso mayele apesa biso sagesse pe akondrela biso mabombami na kombo no Yesu Kristo tosambeli amen. Amen, merci beaucoup. Espérons que nous soyons les Canadiens angolois nzambe par rapport à ma demande de soutien pour les Sika. Chaque jeudi, toujours il y a Mabatou. Je pense qu'on aura toute une émission. Tout ça, papa chic espace. Et puis on va essayer de filmer comment on fait le travail. Tant on va qui place les tout ça dans l'église Nabiso, place to Iberjaka, place to Salaka, place au Tonzimela Nzambe, place au Tozoa, Basala Nzambe Bazala consacré, place au Evra, papa Thomas, maman Wechi, prophète Eric. Tout ça mais pour que cette émission le masque bravo Jésus c'est une émission où ils ont permettre de comprendre beaucoup de choses et à moi les ont besoin bika et c'est une émission tout Jessica pour que tu aies un marabaro maman ozo yokayu na likabo biso Kokoloba. Oui, déjà la question maloba. Ya on a lobby tozo yokayo. Likambo memeli biso lelo to yambiyo tozo yokayo. Iso nanga na meme bino eza boye. Eza vie nanga moko vrai. Na banote kanangai mikato babenga kabenye. Na teka la benye nanga na coin. Naza l'aîné de la famille, buda mwana mwasi ya liboso pe mwana liboso na libota na biso. Nateka mikate nana baleki belé na sima
nateka mikate na nga na mikate wana nateka naza kosurvivre kaka na mikate wana y compris na bana nga kaka na mikate wana nde ezalaka na babalabala to na bapire vieux na bapire petit bamona nga nde na débrouilla mikate epuis bamoni bayebi ndenge nazalaka nde mpe na vivre ke na libota na ngai na makambo nyonso tu oyo eleka na vie na nga bato ebele mpe bayebi yango na bavie ya quartier na bajeune ya quartier na bayebi mpe yango ekoarrive ka nde nateka mikate wana eza na pire vieux moko boye aye amokolo na nga kwa ntango aye ase présente ayaka mpe kosomba benye mingi abi Oui, maman, tozo yokayo to yambio. Merci na nde opesi nga sous parole noloba. Donc naza na nane esengo te ntina ye kopesa avi na ngai nane esengo te donc motema na ngai eza eya bien te mais naza donc esengeli kaka napesa ngo kana loba ngo mpo motema na nga mpe ezwa kimia natekaka na nga mikate na nga na coin na survivre aka na mikate wana donc nalesa bana na ngai mobali na ngai ka na mikate wana naza le nœud de la famille donc naza mwana mwasi kaka moko mwana mwasi ya liboso na libota mpe naza mpe mwana moko kaka ya liboso oyo baboti na libota na biso mais charge oyo nga naza nango oyo nazomema na mombongo nga naosala eyebalana te eyebalana ta mokie te nzambe pesaka makasi noloba yango napusa esu liboso na bino mpo na koloba makambo oyo ekomeli nga na vie ka nde nateka mikate wana eza kaka na bakilien oyo bayaka kosomba basombela biso ya mikate moko ayaka kosomba na ye comme d'habitude namonaki mpe nde aza client moko ayaka kokotela ngai mbongo soki namoni nasepelaka yesu soki namoni ye nasepelaka mwana moniki client ayakotela ngai mbongo ebele natekeli ye ake mokomoso ayeki koyebisa ngai bi mama soki na ye sombelo mikate natala mingi compliance nono otala taille oyo oza nango na mombongo oyo ozoteka ebalanaka te nkatuni ebalanaka te par rapport oyo ya nini abina otala kaka molongo sombo nde oza na ozangi molongo sombo te oyo ozobokolanga bitu justement naza na bango na molongo sombo abina ngai naza na pire vie na nga moko pire vie na nga na asalaka masolo nga tuni masolo nini oyo ye asalaka oyo ye koyebisanga masolo neti nini oyo ye oyo vie na o asalaka abi okosepela na o nango nga na bisi nga biloko wana nasala yango te premier tour tanga yaki na bisi nga biloko wana nasala yango te abi mère tia mutu osepela navandi ngamo navandi natali na molongo sombo nga naza na nga abina tia mutu ebonga pe oyebi ata biti ya lisolo ya vie yango oyo makambo nini ye asalaka nayebi na obiti te nayebi na eloko te mais kana tia mutu ngai bon nayebi se non pesa ngai nano ata 2 jours 3 jours na raisonner soki nakoki kokota mpe na affaire yango nokobaka na kosala beni na ngai yesu nokobaka na kosala beni na ngai mokomoso ya yesu aye pour la deuxième fois abi mama nazotalisa omoni tai na omasi oyo oza nango okoteka mikate te wa mutu mo ofokenda bavoyage omoni baninga baokende oyo baosalaka baokende badubai baokende bawapi na bamakambo oyo bango baosalaka ngai papa oyo deuxième fois ngo oye nazoyebi soki biso epa na biso tokota babiloko wana te mais lokolo oza koinsiste na okende nayeba eloko yango eza nini oyo eza derrière yo oyo ozolinga omemela ngai tofixe jour ayepa ye kozwa ngai yesu ntango aye kozwa ngai tokei tokoti ayebisi ngai na memi epa pire vie na ngai oyo pire vie na ngai alobaka apesaka biso bakopi ke toyela ye basi mais soki toye na basi makambo eleka kuna
bino mo kande batu boyeba ngai makambo nini ngo oyo ye nanga awawa okenga mo kande mutu na okene koyeba likambo wana ngamo kande na koyeba likambo wana ngai bon problème ça to lokwa na sina koti na kota kaka na komi papier vient na bi mère peta ebisa kyo makambo nyonso tutenga bia ebisenga tabai kaka so na komi awa yo moko mutu ko informer ngai abinga sala ba cop na wana ye via na mutu oyebisa ngai nga sala ba cop na nga na mbongo na ngai na be ba benyo ateke po nga na otobima non nazala na mbwa na ngai nazalaka na bambwa na ngai bambwana soki okosepela na lisolo na biso mbwa moko soki par exemple abi bolimbisanga na terme na olobana non vas-y maman soki par exemple mbwa moko alingi asisi pendant 1 heure du temps eza na montant nango 2 heures du temps mpe eza pe na montant nango nga tuni kaka mbwa poani yo moko te abi ngai te ngai na utiliza kaka bambwa na nga binzambe tabakambo to milukelaka na bavi lelo ekomeli ngai nayoka kama masolo pa baninga menga moko nazo vivre ngo lelo ana koti bweso na bike na boya ese nga na kobima na porte wana na mitunu ba question ananga moko natali ke na okobima nga moko te do so na bimi ba amona ke na ke ko dévoiler ba sekele na ye alors na accepter ka natali pe sima na nga na moni makambo ba charge nga na za nango yesu na nzimaki kaka premier temps tokendaki na le mokolo wana tokendaki na sedaki mbwa na sala oyo akokwai kosala mbwa sisa ntongo asilisi akateli nga monta ya mbongo na nga $2000 nga bika mbwa kaka pamba asise nga na apesi nga $2000 mais eza na bamibali mosusu okende na ye boye bandaki na yo titanga waosilisa na yo eleki mpe ba 1 heure du temps wana osutuka opesa mpe ta mosusu 20 000 osutuka mosusu mpe opesa mpe $20 soki toza en chance apesa mpe $20 nga mbwa asali na ye akoti na ye te lo moko te nini te problème eza te nandimi kaka nasengi merci na baluki na bimi na kei nanga na ye mpe na ndako na continue bamakambo nanga nasalaka na ndako mpe subuli motu mpe ayebi te mobali mpe ayebi te eloko te mobali mpe ayebi te tovandaka nakesi pour la deuxième fois apeti eye kokotela nga te ntango mbwa nazosala nga nazo na makanisi na nga naomona kiki naza kaka na mutu nakoti mpe ya na ben nakomokota na c'est-à-dire okomosepela na oui nzambe nakomosepela na nga nde mbwa azosala wana suka mpo nga nazwaka mbongo nga naza nango mposa mpo na kosunga libota na nga na bana na nga na bandeko na ngai nasali yango une affaire ya 4 fois nalandisi yango mpe na 4 fois mpo namoni eke nazwaka somme moko bien navanda nanu natala nao ndenge nini nakoevolue sikoyo na mbongo oyo nga nakozala nango nakikoti yango nabandi mpe kokotisa na ngai me talaka eza bambongo moko eza deja babongo moko eza deja basi balakela yango mabe talaka oyo mbwa azosala bongo ese mbongo wana ekoki koavance mbongo wana eavansaki te ekoarrive ka nde kolala kolamuka nzambe mobali nanga komoyebisa nga na komoyoka yo solo ya bambwa ngabi okanga solo ya bambwa comment biso bokola mbwa awa te na ndako oyokanga solo ya mbwa ndenge nini nga mona motema na nga nayebi ke nga nakenda deja na mbwa ntango akomokanga deja solo ya mbwa ça veut dire akomo sentir vraiment ke ngai mpenza mabe eza deja na ngambu na ngai nga atali na binzambe na ngai atuni ngai nazoyoka osola bambwa nazolinga koputisa su pembeni na yo te mpo ozodégage no dégage nini me nga mona miyebi ke nde ye azoloba mpo nga moko boye na komiyoka solo wana te foka mutu mosusu nde ayoka solo wana ye siko akomoyebisa nga ke nakomoyoka osola bambwa ngabi yesu makambo yango nga na milukelaki ekomi ke babanda oyoka nga susola mbwa ngai bon loka mobali nanga moko akomoyoka nga sola mbwa nameka nanu libanda natala soki vraiment eza kaka naza mpe naka na sola mbwa ya solo nameki mpe na libanda kaka comme d'habitude ndenge ezalaka biso basi nde tozala bamayele na biso ya buzoba
kokende mpe na kei moto anga yebisaka même ilanga tyo mobali nanga azoba bino kopusana pembe no te obimisa oder moko ya bambwa nga binsambe seke makambo mobali nanga azoloba eza ya solo wana solo wana bayoka na moment ni erotika ya bolumbu vraiment otikali okati mpenza forme makambo nyonso tuti ale siko soki yalinga pusana pembe no soki akoma osentir basolo wana omona esilisi ye na degu esilisi ye na degu mbala moko moya asala eloko oyo azalaki nango mposa eza te yesu nzambe komaki makambo nyonso esimba lisusu te kande mibali nyonso tu nakomi kotalisa bachance nakomi oluka ke nakende koto solambwa nazokoboye solambwa ngabi finalement eza nini yango juste o baproblème nini naye komilukela na vie na mobali na ndako nasolo mpo nde mobali nanga azoyebisangaki azokanga solambwa alingi kopusa superman nanga te yango nga na bino il faut natala tala 2-3 personnes soki bango nyonso bazokaka le même odeur cela veut dire vi nanga eza su malonga te vi na ngai ebebi nzambe napusani mpe kande nabeti lisolo na ngai ya vi na ngai vi mpenza ebebi par terre par rapport nde kutu na bandaki koteka ata benye nde na bandaki kozwa ata mwa mabe 0 oyo ya benye na nga sikoyo na mpusi yango napusani epai na bino bomeka na kosunga ngai à travers oyo nyonso tu bokoyoka oyo nabimisi na monoko na nga bolukaka moya kosunga nga mpo na place mosusu te nakoki kokimela ntango nakimi epai na bino mpo nabeta lisolo ya vi na nga seke nakomi na suka d'accord yende kwana banaki koya oluka bayo yesu bosola na elo te wamemaki opa papa wana ye ayebisai nga kake vie na ye asungaka ayebisaki okaki makambo oyo asala na kati oyo asala na kati yo moko nde moto okokende kodécouvrir yango soki okosepela nango osali mais ntango namona eke eza na nga mpo na nga namona eke eza na oka mbwa totalaka mpe bafilme ya baporno tomona mpe ke mbwa mpe ye na mutu ta mosu mutu moko mpe abokola mbwa na ye baemo mpe omona mpe ke mbwa mpe na mutu nga mpo na nga namona eka eza na okambo na bajare wana nzoka nde eyaki kobebisa nde vi na nga Papa Thomas, oui. Pas vraiment pas question de poser maman beaucoup de questions. Ça montre que Azana Kati il y a ignorance, il y a mambo bébé. C'est déjà mutakum na niveau ça ba copé ça par exemple beaucoup il y a ma fille ma porno par rapport à sa vie, à trouver qu'elle est normal. C'est quelqu'un qui est dans l'ignorance à un moment mambo bébé. Et tant que nous moulins zambé, nous avons koki ko apporter et pas moment à biso. Merci beaucoup Maman Wechi. Bible ezolo biso na Osée 4:6 elobi. Libota nanga ezobunga parce que boyebi ezangi bango. Koyoka ye koloba nazoka pasi mingi. Des fois moi nazo kanga misu nazo ngana sosola makambo olo ba bien. Tout ça c'est à cause ya kolinga kozala kilelo. Et puis bolingo ya mbongo. C'est ce qui lui est amené na bisika ke kokoma wana. Or physiquement amoni ne clairement que ezaka moi acte mo boye ya mokezo salema mais c'est tout un esprit bakotisikati. Regarde mon mbwa en face nae. Or mbwa spirituellement d'autre manière à blakisaka force ya solitude. To effet ninga zo lâcher wana ninga zo lâcher donc azo s'incarner en d'autres termes na kati nae. Or solo wana ti etikali kati nae c'est une façon kolobaki abengana batu nyonso pembeni. Parce qu'en d'autres termes tu dis qu'à chaque fois sozolota mbwa c'est une façon que ils ont le quoi esprit moko ya kindumba donc moli mo impudicité ya kindumba si kota la signe oyo basali ye ninge ba meni ba pesi ye mbongo mais c'est une façon que ba ke ba sombi bomoto na ye ba pesi esprit ya kindumba ba botolio donc attirant ceux qui komema o pembeni ya bato. OK. Yango monya lobi na keso ke pa ceux qui camarades
Donc au lieu de ça, donc en d'autres termes, ce qui est une femme mariée mais cherche. Et l'ingaï banda komema été ennemi déjà. C'est une façon que le banding Esaïe 30 et zolo malheur aux affaires rebelles. Donc bazo côté ça déjà na ranking indirectement dans Zambie. Parce que ce qu'elle faisait ou bien ce qu'elle fait, ce sont des choses où Nzamba a aussi dans l'angote. C'est une façon que Nzamba a vomir pour aller telengana facilement. Bateau ba yibie place à kenda kotika ba prendre atika lawana facilement. Alors eloko ngai nakoki kopesa comme conseil ezali nzela okeye eza nzela ya malamu te mama koluka mbongo na lolenge wana olukeli yango wana sepelaka na mikate na yo ndenge ozosepela ndenge obandaki kosala mikate na yo parce que ka à travers wana nde esika mpe olinga oganyele vi soki okambi mosala wana malamu olinga bato baoteka basaki ya farine par jour mikate ezalaka kopa mabe te. Ça nourrit problème ezali koyeba. Moi j'ai une sœur ayaki kose abandon ça la sac à farine à ça ba galette ba gaufre a été quand dans 2 jours assis ici. Le problème ezali que mais nzamba bengi alobi tika makambo na ya l'église ko lo bali. Mama wechi. Oui. Côté na polémique wana te mais na répondre clairement pour na koloba ke nzambe asa limiti système jamais akolongolo esika oliaka atindo esika musu sans qu'il a préparé esika wana même ceux qui na bomoto o mona te et fait talaka ndinga sala kina Abraham alobi sors dans ton pays kende esika na ko guider yo or esika nzambe o guider Abraham donc eza esika oyo asa bongisi déjà makambo simple oyo sikoyo wana yake nzambe ayebiso abandonner tout pour osala boye ayi cette condition ce qui eza po obikisa bampate ya ngani ya nzambe Dieu automatiquement akozwa en charge okokelela iso eloko te mais soki nzambe oyo ozoloba wana alongoli yo amemele esika mobo po banda ko souffrir okelela revoir nano bien mongongo yo keza c'est wana eza mongongo nzambe te eza bon. Il y a aussi les pensées des humains mutu akoki kozala pe azana balolenge ne mobo akanisela makambo vike ayebi kazala na alliance ne mobo na nzambe yebeke tous ceux qui vont commencer koleka na pensée na ye aokanisaka ke nzambe mutu aoloba mais nzoka eza na bomoto Dieu alobaka oui mais ça na batamu soupe ba vanda akimia asala ka mpena Ezekias nzambe aloba pe na mutu chaque jour te c'est ça yango na niko loba na mama ke kop no ya mikate ya kop moko ya malamu vanda kawana eloko kosala il faut aller na délivrance parce que mbongo ali eza mbongo ya mabe ye bapesi mbongo asepe oyebi te ye monde asali analyse kuna mosusu bakokabelanga $20 asali oyo akoki kosala mais awa asouffrir te or soyi ya mbwa wana eza incarnation mobimba oyo baotika na kati na soki mwasi na mobali kuba kosangana ezala batransfert des esprits ezosalema yango alobi bien alobi nakoma ikutu so nakangi miso naokanisa ondire kwa mbwa wana aza na mutu pembeni donc aza mbwa te eza esprit mobimba mais na bomoto omoni ye mbwa nzamba okondane na motindo ya boye moto kozwa mbwa nyama kosala na ye makambo wana oui eza condamnable Lévitique azobo yango kosala ba rapport moto osala ba rapport na nyama c'est condamnable déjà mama na abomination kaka na bengi ye mama to ya munene makasi c'est question il faut aleka doit se repentir aleka na nzela ya délivrance oyoki ya mama na nzela wana parce que c'est ça eloko mwa mukete c'est déjà force peut déjà dire comment bimisa déjà solo ya mbwa bongo c'est une force déjà et c'est vindicat né géant moko sa vindicat né a commis à chaque fois so batu baye à se monter maman na moni yo po simba zolo boy est-ce que ozoyoka ngaka solo wana o blendene non même pas ngai nazala rim nazala ba jeune
naza un peu faible, naza ko soloté. Au moins que nzamba lobela biso d'une manière mususu. Wana nde ko sala mabongo. Na lobi boye maman nangai. Je pense que oki musala nzambe ndenge alobi problème eza na kat na yo ozaki na ignorance yeba ke bible ekopekisa makambo wana oyo osalaki eza makambo malamu te bible ekokondane yango problème eza totanga bible te moi na bible ka oyo tosimbaka o nyonso ezala na kati nyonso ezala na kati nzambe aloba nyonso aloba makambo nyonso tu oyo ezala na kati ya bible nzambe oyo tovivaka na mokili c'est écrit ekomama biso nde lokola tokonsomaka maloba na nzambe te yango omoni toyeba makambo ebele te omona Christ azoloba lobi que cette parole ne s'éloigne pas de vous médite-les jour et nuit eza nini c'est-à-dire na moment oza na connaissance te okobunga babiloko botalaka wana eza biloko malamu te obotalaka loto tellement otalaka yango opona opesa sous référence na makambo wana tu es une femme mariée mobali no abalaki yo na bapasi na bisengo oacceptaki yango aza mwasi wa 4 aza mwasi te aolata robe mpo yoke kolukele mbongo mpa bambwa esengeli na yo oyebisa mobali na yo vérité mais koyebisa ye boye yo moko te po jour wana okomona ke olobi vraiment maintenant ndenge ozwi décision boye après no basala nzambe basali kosala elo baprière badelivrance après babenga mobali no mpo bayebisa vérité d'accord parce que akokoka ko na conseil ya basala nzambe oyeba ndenge nini akokoka nzela wana kozongela yango lisusu te eza nzela ya malamu te parce que du fait ozosala ni bandi kobimisa soki ebande kobimisa okoma kokushaka na mibali oyebi combien de mibali okushe na bango ozosala infidélité pa mobali na yo ce n'est pas bon faut cesser vie eza malembe d'accord biso to souffra lelo so tomona ata fruit à 100 francs ezaka bolamu ya nzambe ok na vie bawelaka te vie ezaka malembe lelo so bato tofuta basacrifice ya bafruit ya bolamu ya nzambe eza mpo touta quelque part eza parce que tosala sacrifice moko quelque part eza parce que bato mosusu babandaki kozala na babar na baboite biso tonola na église etanga bato baosala basacrifice biso toa na ngomba ya luzizi la ya 21 jours ya sec pendant que bato mosusu baza na hotel biso tovandi tokangi makolo d'accord faut autant côté maraboye na nzambe via bonzambe ezalaka niamuni yango te mokili ekoki koloba mais tu sais l'intimité que tu as avec Dieu nzambe a déclenché makambo minene papa Thomas je sais pas si tu as quelque chose à ajouter parce que on arrive à la fin de cette émission on a koki ko bakisele ezali soki aye na kati esika oyo sabi nzambe alingi ye ok donc il y a encore temps oyo makila yesu ekoki korachete vi na yo à condition que omitika nzambe ye mo akambao et puis nayebi ke okovivre vie ya malamu koleka oyo nyonso balakisaki yo wana ke basokola yo eza na eloko moko te na sa mokila oyo ekoki kosokola motu soki eza makila yesu te soki eza yesu ye moko te moto adeside likolo ya vie na yo d'accord merci beaucoup papa Thomas makila yesu nde sikolaka makambo nyonso biso tosakrocha na nzambe toyebi nzambe wana toyebi bisika totelema na nzambe wana ata bofingi ata bolobi tellement je sais là où j'ai commencé nzambe na biso aza victorieux aolongisa biso kana kati ya bepreuve nyonso oyo tolekana na biso mpe na bepreuve yango mais topesa osanti yango mpe te topesa attitude te totikalaka bongo constant vers Dieu. Maman, crois en Jésus, tu seras sauvé. D'accord? Merci. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Il est le seul chemin de la vie, de la vérité. La vie, c'est ce qu'on a la lumière en Zambie, la vie na yo. Merci beaucoup, Bandorono, sur vos acquis branchés à Rota, la vision dans 4 émissions, la bino, derrière les masques. Merci. Bon, s'abonner, bon, aimer, bon, partager. Ba commentaire na bino sala ke lobito évoluer musala
Merci pour na bato no so balinga biso te. O ba sala so ba réunion chaque jour ba campagne na mabe. Bolemba te. Soko bosani eloko moko benganga na bakisela yo. Eloko ko sala campagne ya mabe. Nzamba pambola bino. Pour la bandeko no so to basi ko na vie à pressé. Vie à pressé. Vie ya pressé rokenango esika mokoti. Nasolobela basi. Basi. Totika vie à pressé. Contente-toi de ce que tu as. Sois toi. Zala yo moi si. Toi ba bengo femme de valeur, ba bengo femme de valeur na ba bijouté. Oza femme de valeur na kabelo te. Oza femme de valeur te parce que okendara Dubaï, okendara Chine. La valeur d'une femme ne se retrouve pas na kati ya babiloko no surtout eza matériel. La valeur d'une femme c'est une valeur spirituelle. Nzamba pambola bino. Nzambe vraiment a pambola bino. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Que Dieu nous bénisse. Bye. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na zambi moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.